Là 2018 tu vois Fally pour pas si vous remarquer Batou fanatique a Fally vrai a Fally ndebe ko yamba Fally pour pas donc 2018 Fally pour pas deux concerts en Angola mako na kilamba mako na signé Atlantico tu vois yamba ndeko na biso artiste na biso roi ya musique congolaise Fally pour pas du Cap la merveille les tu yamba à ce moment tous en aéroport Laden Pro azo manipuler ba matos pour tous les gens qui mangent bien internet sur Bolinga-Rabiso. Merci à tout le Rabiso quoi. Fabrice Nseka, boss américain, patron européen, David Alutete, Kelly Tsumbu, Ricky Kilengo, Venanga, bon séjour en Angola. Et puis Fabrice Mola, trop d'écart, mon amour. Tout ça à un aéroport international. Tu es en Fally pour pas du Cap la merveille. Donc, internet tout n'a prometté Ibino. Non, je l'ai bien arrivé à Fally. Non, je l'ai vu concert na tout abeta a. Non, je l'ai vu maramutu au sala a. Donc là tu es en aéroport pour arriver à Fally pour pas. Mobutu, roi de musique congolaise. 3 fois c'est le. Bon mona makamne les grands mboka o chui Fally aye. Bon mona ba ngolais ne balingaka ye. Bon mona ba sénégalais ne balingaka ye. Bon mona ba congolais ne balingaka ye. Bon mona ba faire tout avec Fally pour pas. On a toujours branché dans le Congo promo, aujourd'hui nous avons un concert, mais évidemment tout et au Salama en Angola. Premier concert est le 19, deuxième concert est le 20. Ça juste pour deux concerts en Angola. On est Laden Pro à Kitine, on a ouverture il y a image, c'est que Maramabi Eza donc Maramabi Eza dans le sens que Moutabeng si Fally a Eza Moutumorote, Eza 8 personnes basangi si bambongo na pas bien ça Fally donc batu 8 basangani pour na bien ça Fally pour en Angola ah Eza Black Test sponsor officiel Eza local. Donc pour nous bref internet sur l'Arabiso, Fally quitter à calamité, arriver à Fally pour pas vous la brancher aujourd'hui ba événement na bango tout. Maître machine azawa na ba événement tous les concerts au beta a ba visite na nyoso to la sango bino ba tout bolinga Fally pour pas. Et puis na ba to ba partager Arabiso, merci d'avance. Laden Pro so mona che maele a na marambo c'est marambala reza. Marambala reza a donc merci ba internet tout bolinga Arabiso, contact na biso ezanto. C'est ça clip ya bien Angola. Clip ya qualité ya kitoko. Laden Pro azana pour ba contact pour contacter biso au ça la clip ya qualité bien pe ba condition bien. Merci tous la arrivée artiste na biso Fally pour pas tokos. Non kata ata. Non je vais planter ça. Oh ça va. Voilà très cher internaute vous comprendre mbila sam sala sécurité sam sala pour arriver à Fally pour pas on sale au salama na biso da black ité awa donc on sala au salama internaute tout ça awa tout ça biso morote to na chaîne nationale ya mboka o Angola to na ba TPA ba chaîne minene ya mboka o ba yeko so Fally bon comprendre que ba to ya marana biso ba mission na Angola mais ya Fally za moi différent quoi ba chaîne minene za ba yeko ba Fally pour pas donc tout ça biso morote ba mettre ba o sala la police peut ça ça donc pour na yamba Fally pour pas du Cap la merveille. Donc internet tout na promettait bino boza brancher makambu tu et olega a bozwango na actualité donc maramboza pepe nana ketchup yewana nana ketchup yewana moi ça Fally pour pas nana ketchup bomoni nana ketchup yewana moi c'est du Cap na mona du Cap moi c'est Fally pour pas yewa compagnie mobile na Angola nana ketchup yewana nana ketchup nana ketchup yo o mona nana ketchup yo na mère abimi nana ketchup donc internet vous comprenez Fally pour ba lelo donc nana ketchup yo déjà bimi motem Fally pour pas nana ketchup moyen to interviewer ezate bo mona tout ma batu nana ketchup yo donc caméra à la maison. Donc internaute tout le monde a vraiment ça n'enga mabe donc fallait avion mon musicien voilà très cher internaute tout comme un hôtel place du Capaza à loger na ba musicien na du Capaza loger na ba musicien na hôtel au place tout ça enseigner moment bana mai tout botala biso to na mutamba ne pixana to ne pixana a hôtel a munene place mo musicien tout ken pena yo
Beauté. Ouais, bonjour Miguenyema. En tout cas, plaisir à trop. Yako kita vraiment ma belle à Luanda avec Star Planétaire, Fally Ipupa. Pour musique inabiso, ba vie tout ba pesa témoignage, musique ezala na ghetto. Muto aye kolongo la musique na kati ya ghetto. Lelo musique inabiso comme international à travers voix ya Fally Ipupa. Donc inga naza vraiment na plaisir à trop ya onyata mabelo na Star International Fally Ipupa. Et puis na mère supérieure, mère nana ketchup, na mona Fally Ipupa. Ba réseau zani boyene mona na mère. Bon moni vie esengaka bongo, moko esengaka otamboli pe na mère esalaka bien parce que ba mère ya ba star bazwaka mwa difficulté à mona mibali na bango mwa tamulai esengaka pe na tourner pe otamboli pe moko na mère esalaka bien na sens wana Impression par rapport à fanatique à Fally, se comporter ndende ba yamba bino na moi makasi ba bazo toka ba yamba Fally pour puis ba tiki kuna te ba musuto ko na bazo na tina hotel pour ba mona su Fally pour na hotel. Impression ezani par rapport à fanatique à Fally pour. Et là ça linga bien na moni vraiment aéroport ezalaki inondé vraiment na bateau mais na moni ba congolais bazalaki mais bateau bazalaki belé bangolais. Et là ça linga bien ngwa nozo sentir que bateau ba yebi lingala te ba ye bazolela bazo adorer Star International. On se comprend donc ça linga bien parce que artiste belé ba ya Luanda tout le monde a la communauté congolaise nde ya ko yamba msusu artiste mais lelo na moni moi changement moko boyo na monate o sentir pena ke bangolais nde ba ye ebele koleka kutu biso moko ba Congomania ko. Merci Ken Pena oza to peso bon vidéo ba bienvenue na mboka na biso. Ba séjour malam na mboka na biso to biki makama belé to sala oza juste to ko yamba bino na aéroport na ministère Fally so za mama ba délégation ngana boyi vena biso Willy Musheni code ya mboka puis vena biso Xavier Lopez numéro 10 yangola respect pona yo Odilo Mampuya Xavier Lopez encore une fois de plus respect pona yo moi ba délégation vite fait moi message rose pona ba fanatique na ba internet to landa na repesa nanu mbota to na sœur Pauline Lumumba Adel Jogo Bagou danger vient nga Jimmy Belau. Je pense que bana Luanda vraiment awa toye na biso touristique toye vraiment pour accompagner Fally Ipupa pour na ba concert ou à livrer na kati Angola toza pour na séjour il y a une semaine. Je pense que Miguenyema yoza journaliste o lo ba vérité o nyoso to lo bezali o tozomona yo moko moni akei na aéroport ko juko to se interview na bisa bino babangole bakoti makambo bangole bakoti makambo botalaka ngamo na ko sota Fally interview ba chaîne na biso nyonso ya ngole zaki wana sécurité makambo belebe na ko so Fally interview pour to sangana ba mangole donc ba weli Fally to tikeli bango Fally biso to rejoindre kaka ba tenzebele ba na plus de 2 semaines en Angola to rejoindre biso interview donc to ko sala to ba mise musu bayaka to mona ba mangole bayaka ti bangole bayaka ti tout le monde a ta chaîne montée en Angola. Tant que tu sais nos vérités pour comprendre ministère à niveau na. Au bon niveau Fally, ba chaîne nationale yi ba TP, ba chaîne minene yambo na biso ya bangonde ba yako zoe. Biso ko bo pe biso pas biso zakana Fally mingi. To tikeli bango ba sala biso to zona biso Fally, ken pena na biki o déjà des Angola na wa. Voilà. Munyo ngone image na ngone ibande lango za nini moto lango. Te Angola za deuxième Angola, mais lelo na sepeli pona kiti moi makasi. Namoni bana basi otokucha moi mipende ya kitoko donc non eza na nenga mabete ozo comprendre parce que namona pena ba leader mususu ba ya Angola o sentir bana basi ba yo soutenir bango ba vilaine ya basi mais awa lelo na sentir pena ke bana basi oyo mipende pete ya ba blague te o comprendre balati pe biloko mikuse po ba se genete. Oh bayaka na ba délégation mususu ko yamba ba artiste balata ba pantalon na ba jipe ya milai ba fo chéri bana banzota bien te mais lelo zo sentir pena que non bana basi pena baye ko yamba Star International moni nga esala nga plaisir bato batambola kana Michael Jackson lelo batikala na histoire ya grave Miguenyema makambo toyeli na ebisio ba air Kelly bazozela ba image ba Star presque international tout ba bike Fally za Angola donc eza plaisir pour nanga combattre vol moko na Star net Fally Ipupa en plus toye banzela te ke yo délégation d'Amboye Lufu délégation d'Amboye na avion biso toye na kati avion donc merci na yo Miguenyema merci tous ensemble ba séjour malam ouais merci Miguel
toyebisaki bino toza na Mutamba précisément parce que toyekolanda fali pour pendant hôtel aza logé na bamise na ye baza logé na Mutamba donc toyekosala boulot merci na l'ADN merci na maître machine pomoni baser délégation sécurité ezalaki assuré tosali mosala comme il faut donc bareste bainterview baimage etikali bokozwango ana Congo promo bokozwa baimage tout po toza na l'ADN pro ya machine Gustave maître super Bébéri maître Ipe Kamura bango to zana bango to bango metro bango to sala na bango place moko to na même empresa donc metro to travailler na bango donc maramutu za pepel avec l'ADN Pro World Maître Machine Kitogo. Merci check.